mbote na binu banso balandi ba lolaka l'Amérique veo walingala lelo na studio na biso awa na Washington DC na plateau ya lolaka l'Amérique veo walingala to yambi moko na bayi politiki auti Kinshasa azali moko na opposition na lingomba ya monene bengamili Lamuka Prince Mpenge to kotuna mwa mitona mbote mwana mboka Prince Mpenge mbote mwana mboka edi to monaki na ba réseaux sociaux ko uzana États-Unis okomeli biso awa to sepeli mais yebisa biso oye ko sani na mboka ya Oncle Sam na États-Unis to yakia wa pona poso mi balé na mwana mboka Martin Fayulu poso ya liboso to sali ba conférence débat na ba université notamment université ya Princeton na New Jersey to rencontrer ba grands scientifiques ba étudiants la diaspora africaine en général et diaspora congolaise en particulier to rencontrer certains responsables politiques américains dont je vais taire les noms pour des raisons politiques et diplomatiques. Après wana to sali ba réunion na ba diaspora to kutana banganga nzambe poto ko sala lobbying pe ponda ete guerre ici na mboka na biso guerre d'agression auto ko Sibiri na Rwanda et sila oyebete na Congo 4 territoires ya Congo ya occupé par Paul Kagame en cause ya incapacité ya M. Félix Tshilombo à protéger ba Congolais Rutshuru Masisi Lubero Nyirangongo et na boko ya Paul Kagame to ali na 115 territoires plutôt 115 villages agglomération Oyo Kagame a géré. Bunagana, ça fait 2 ans et demi. Nous sommes à plus d'1 million de déplacés internes. Les Nord qui vous payent Touri. Nous sommes à plus de 8000 morts. Et pour Bisso Lamuka, Bana Congo Tolobi, trop c'est trop. Bongo Biano Nini, Batubukuten na Bango, Bapesibino. Et le Kalboso, Tolobi na Bango était Kagame au côté la Bisso pour être au prétexte Makamba FDLR. Le la Nations Unies, au Ninda Lubaka na Mobutu en 1994, était Fongola frontière pour être ba FDL bakota na Congo pour protéger bango tozala ki ba tolingi ekolo tolingi Afrique après de Congo ya limboka monene mboka lumumba to fongola ka frontière ba FDL baye bakomi ko boma biso kengo wando ndo peka manda baye ko senga na sima ete bo sikawa kimi ekoti na Rwanda bazonga oni aboyi tulobina bango ete boye bisa bino bosa la pression na oni a côte a na ba moyens financiers et matériels belé na au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés baya kuzoba FDLR bazong savon na Rwanda peut être Rwanda est comme stable comme ça Kagame prétexte na côté la biso esila baki ko pesa mukumba wana na RDC pour mukumba RDC aliboso ya ko protéger bana yango ndekasi mokonzi mboka lobby ministre affaires étrangères lobby na conseil de sécurité boye tant au conseil de sécurité zo salemawa likitana yango monene oui mais biso toko croire les sur na conseil de sécurité toko croire sur mingité na mais c'est Félix Tshilombo Koloba. Pour Félix Tshisekedi, gouverner, c'est voyager. À ça, 6 ans à pouvoir, Bakoboma Bato, même na bandundwa Bobako, Katabato, Agosa Lokote. Pour Nabiso, solution et que vous tendez na dynamique interne. Yango moni biso na kati la moka tolobaki dialogue. Pour na okabulali pate, peut-être Congo ali pate, Congo ali ndé et coller que sangisa biso les biens les plus précieux mais dialogue pour être tout mobiliser bana Congo et la citoyenne, peu citoyen et l'armée pour être tout longa bitumba yo. Bozo senga masolo, bozo senga. Mais bolandi bolanda ki na Hongrie et yano ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi lobiti na masolo ezati sikombo kezana likamate pe baike bazolo ba ya lobi mbongwana ya constitution ezalité baike ya ngambo na bazo poussa moi nungu na kati ya pesa no ya. D'abord na matali constitution ako meka kotia musapina nzungu ya polvoto alobi ya kolinga yango te soki biso na Lamuka pe na lingomba na nga action pour la démocratie et le développement congolais de Rwanda sigle sitolobaki yango clair na mboka Martin Fayulu soki Félix a meki ko simba constitution ata poile ya pamba ya constitution toko bengisa pepe toko bengana ye article 104 pour la masolo alobi tina osala masolo ezate ngobeza na likamati constitution pekisi apesa maite constitution pekisi apesa couranté constitution pekisi asesa bitumbate constitution te ya Congo de kotinda yete bayi banfalanga l'état des milliards sont détournés c'est pas la constitution pour na lobby réponse apesi na bitumba et je crois qu'il y a na masolo enfin na proposition to sengi ya makanisi na biso pour article 63 ya constitution congolaise lobby tout Congolais a un droit et devoir sacré y compris yon de quoi on a Washington on a droit
il y a défendre l'intégrité du territoire national ce qui est menacé na agression extérieure même ndengo ya to yanga na obona plateau na Washington na to na droit ko sala yango ezali droit moko devoir sacré de to ça pese makanisi ya lobi aboyi alobi te tout va bien au pays molandaki papa mbongo alobi na nini Congo est un pays en faillite. Est-ce que le pays est en faillite? Oh, et c'est quoi? Et quoi tout va bien. Mais tu était à comprendre ma canisi na biso patriotique était. Tout le bas qui n'a été bon considéré les actes qui bon considéré moïbi. Tu kambana kolote. Quand tu sauves mboka. Pour tu boyi lobby ban na biso ba loba. Ah, prince pengo au sala kanini. Tango me se feli chino bonne capacité na ye à exposer kamboka na biso. Atika kamboka na mboka game. Au sala kanini. Tu boyi ban na ba ko profaner ba tombe na biso ko loba été. Tango Félix a abandonné Mboka na Mboka Game, ça que le côté. Yango tout ça proposition mais nous sommes convaincus que c'est la seule proposition que sauver Mboka. La question est ali. Kasbo kendi ko nae ndenge na beaucoup se penza 30 secondes le cas tout aussi ça. Alors bi mutu so azana besoin li solo kendi nae ya oyamba mutu nyonso. 30 secondes. Biso to na besoin ya ko sauver nae face à face boité parce que to luka musali pa na été. Biso to ko lingande ko sauver Mboka. Mais réponse nae l'accepter union sacrée ba na mazu conscience était. Il y a gravité à situation. Bah cause de l'obé mon drapeau ya pays étranger que bota pays étranger que bota makuna to ba commencer drapeau ya Rwanda na ba territoire na ba masisi de ba cause conscience biso le quoi toi na sans ses responsabilités pourquoi ba homme d'état to salut à biso devoir bosuka pa boy masolo bosuka pa vraiment na 10 secondes mais biso to continuer ndo ko mona boy na les cas qui na New Jersey na zalaki na Chicago na zalaki na Michigan na ye na zalaki na Virginie na uto koma na Washington na ko zonga kisasa mokolo ya samedi to ko mobiliser population to na logique na biso jusqu'à ce que tout rééquiper ba territoire na biso mais aussi ba réforme électorale et ça la mopo Félix akenda pa baté ba congolais banso ba baye lolenge ba baya Kabila ma tondo mingi ezalaki mwana mboka prince Mpenge ezali bongo na lingomba muneni ya lamuka isangisa ba parti ebele na kati ayaki na États-Unis alikeli biso awa na Washington DC to yambaki awa na plateau ya VOA Lingala matondo mingi mwana mboka prince Mpenge na tondo botolindeko